www.potonapoto Mbote on so balingaka l'ami d'Onvo journaliste du Saint-Esprit nous toujours match toujours que tu commences avec Yemoko l'ami d'Onvo avec les meilleurs sites www.potonapoto avec partenariat toujours avec Congo Direct toujours na simawana na moni na Congo Direct boss des boss les meilleurs réalisateurs Arnold Vouma Babi réalisateur mais ya boss na bossanité Ndekonaye Junior Kadia Marcy Media boss des boss Babi ozo ba son kitoko ba récemment kitoko Tengama mutasa message nango na Paris Junior Kadia Marcy Media mbote ce que vous allez pe amen à libota mobimba ya église bima de toujours matanga samaki na Kinshasa AAP bana ya France basa ki pe matanga pe na kopota susu toujours merci beaucoup na mwana ya apôtre Bolia Inzola prof Tito kola pambola yo abaksola ya mingi na mosuna molimo kola pambola vraiment na idée yozwaki ya kosangisa France mobimba pour matanga ya papa otali gauche te droite te sud te ouest te osangisi batu moko pour sali loba o papa lobaki ke bana ya bima tozaba na tata moko mama moko osangisi lelo o tumto loba nini botala ba image tout banda ebembe ya papa ebandaki ebembe papa bandi kotaki na mok ti me papa ezobima to sabino ngo la ba image to bana na première partie premier jour au bata Paris ba fandaki pour balela papa en France to la sabino na première partie après on a beaucoup de ressources deuxième partie après on a beaucoup de toujours troisième partie où les définition longo où sukaki na prof Tito apesaki bana ya Paris conseil bojango église ils a conseil à molimo oyo prof Tito apesaki na France mobimba na basali banana ba prophète tina monimia suka na ba docteur tina mosala suka batei na basakoli na banime apesaki moi lycée apesaki moi professeur apesaki moi loba toujours pas na ekoloba pour Hélène Sabison totikali totikala na kimia pe na kobanga banga te to bakeno nzambe na biso nzambe ya église bima nzambe ya Toma Bolia Toma Bolia na ekozwa likolo nzambe wana ye mtatike na tuna kati na église na bima yebi mutakobatela biso basali na banini tola na image oyo avec Arnold Vouma 500 mégapixels babi ya boye bazua parce que na oyo kokani les meilleurs réalisateurs na Paris à moko baptême mariage c'est Arnold Vouma tola na image oyo avec Arnold Vouma après to zonner bino sur na plateau tolanda Pleurons dans la paix, dans la joie, et que vos cœurs soient apaisés. Tona kata beskrimer ko beta mokolo molelo zero so molimo na kinjo kangema conspiration diabolique nyos o esata zali ko nguluma na kati ya mokili pona kotia mikakatano na kati ya ceremonia oto zali na mokolo molelo conspiration nyos dona mopepe bisika ndana ne zali ko uta panzana kimia na kombo na Yesu moto nguya ya molimo sang kouta troisième scène na mboka na tata ngebe na makilamo Yesu na molimo sang wala kati na kati na biso na troisième ciel pile kati na biso kita kati na biso tunda kati
kati na biso nakobela mayele moko na moko état spirituel ya moko na moko molimo pe mosuni ya moko na moko mayele ya moko na moko makanisi ya moko na moko lumbo la satana lumbo la bakufi bitolama kimia na kombo na Yesu santu 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 Yawe Nzambe tata mozwi na nguya nyonso oyo azalaki azali mpe akozala seko na seko santu 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 Yawe Nzambe tata mozwi na nguya nyonso oyo azalaki azali mpe akozala seko na seko santu 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 Yawe Nzambe tata mozwi na nguya nyonso yo ozalaki aleluya aleluya Nzambe tata na nkembo mozalisi ya likolo na se mokonzi ya mokili mobimba moyenge bene tata komona kumisama komone sazulama matondi monene ezonga na mboka na yo na tina lokumu na komona mwana wako na biso Yesu Masiya na bolingo monene nkolo yo batelaki biso zonsi matondi monene na yo Dieu vivant mozalisi ya likolo na se mokokisi ya makambo nyonso ndenge okokisi mokolo na mokolo malelo mwana Nzambe tikate kola biso Yesu Masiya ezala bayebazala banzela olakisa bango esika adresse ezali bakoma na facilité mwana Nzambe ete likama moko ya monene ya mabe nayena bango na kati na nzela soki mokete mwana Nzambe totondi yo tokumisi yo topesi nyonso na kati ya maboko na yo nkolo ya bamikano mwana Nzambe oyo osalaka na kati ya mokili mwana Nzambe moto moko alakisaka waza soki mokete yo osalaka mposo ekani yo mwana Nzambe biso tozali bampate na kati elanga na yo tokoyoka kaka oyo ezali yo Nzambe koloba po ete yo Nzambe olobaka mpo na kimia na bato na yo pela moko David atanisaki elongi epai na yo mwana Nzambe alobaki ete kosunga na ye kouta na ngombe ya lola po ete asoselaki ete yo ozali monene ozali na kosungeleki monene mwana Nzambe yango tobelemi liboso na yo nkolo na mawa na biso na kolela biso mwana Nzambe toyende kokumisa yo toyende kopesa matone epai na yo Nzambe na likolo po ete yo osali mokano na yo na kati ya libota na biso oyo ya molimo mpe ya mosuni mwana Nzambe ndenge otikaki papa na yo apôtre fondateur Casimir Mpona Inzola mwana Nzambe na kati ya mokili ya mase mwana Nzambe opesaki ye mission monene mpo na kosanga sango malamu na kati ya libota na mwana Nzambe ofungolaki baradara bokoza likolo mpo na kolakisa libota ntango ezali boniko na biso Yesu Masiya mpe abombaki liloba wana te yawe na bibele apanzaki yango mokili mobimba mpe liloba wana bandimba yambaki yango eposali mokili ma mwana na Nzambe obana na Afrika na Europa Asie pe Amerika bapesaki itoyo bayokaki liloba wana mingi bazwi lobiko bazwi pe kimia na kati na bango mwana Nzambe ndenge olakaki ete bao bakondima na motema bakoyamba monoko yo ozali nkolo bazwi lobiko libela ya libela tolingi ete basantu bakristu na yo basi lokola mibali bana mike lokola mokolo babeli mokolo molelo bandimaki na motema mpe bayambolaki na monoko yo ozali Nzambe bazwaki lobiko yango baye kokabola mawelongolo mwana Nzambe topesi fondateur na molimo na kati ya maboko na yo tolingi ete Nzambe na nguya ndenge otindaki baAbraham baMoïse basalaki mission na bango na kati ya mokili oyo mpe ntango na bango ekokaki kona suki Masiya yo ozwaki milimo na bango mwana Nzambe tika topesa moombo na yo place na kiti ya bokonzi ya likolo ndenge yo moko azali kosololaka na ye ntango azalaki na mosuni mwana Nzambe olakisaki kiti na ye oyo akovaa na boka ya likolo ntango ozalaki nanu ye na bomoi mwana na Nzambe yango wana mpo na biso Yesu Masiya mokolo molelo mokano no esalami kasi mokano na moto te mpo te mona zonga na mboka no mwana Nzambe misio otindaki akopasola nzela baomono mpe batikali na se mwana Nzambe balandaki liloba na mwana Nzambe makambo ndenge na ndenge ebotami na se a travers ye mwana Nzambe bao bayekaki kosakola te bakomi kosakola mwana Nzambe bao bayekaki koteya te bazwi koteya mwana Nzambe bao bayekaki koyemba te bazwi loyembo mwana Nzambe bao balotaki bandoto bavision te ndenge olakaki na ntango na kala na nsima bososoli na kati na ye baloti bandoto bavision mwana Nzambe basi lokola mibali bazwi makambo ya molimo mpe ya mosuni mokonzi na biso tata tika okumisama osanzolama opambolaka moombono butu na moi ete kombo na ye na yishua na yo elimwa soki mokete pela moko kombo na Abraham na Moïse elimwa soki mokete mwana Nzambe kombo na ye kona biso Yesu Masiya eteyamaka etatolamaka mokona mosala monene oyo asali na epai na yo otala bolamu ya malamu oyo asali mpona kosoka loba na yo nkolo esika mabe esalaki oleka kozipa yango na bolingono mwana Nzambe natondi yo nakumisi yo napesi nyonso na kati maboko na yo pambola libota na yo Yesu oyo balakisi bolingo batiki banzela na bango makambo ndenge na ndenge batiki bambeki na se ya malili baye kokabola mawa mpona kolela papa na bango fondateur spirituel na molimo mpe na mosuni bazali na ye elongo mpona kolela ye mwana Nzambe yo nde ozali na asparadrap monene ozali na alcool mpona kotia na kati ya mitema oyo esoki Yesu Masiya natondi yo nakumisi yo napesi maso na kati ya maboko na yo mabondeli mibale misato tokosala mpona biso Yesu Masiya
limite présence spirituelle na eza na kati na biso po na koyoka libondo ni moko na moko ndenge tokolomba epai na yo ete mokano na yo nde esalami mpe mokano oyo tokosama na kati na biso totikali mwana nzambe otindelaka biso nguya bokonza likolo ndenge toyambi molimo na yo po toyoka kobatela molimo wana oyo atina otiki na kati na biso po ete bawumbu na yo bateyasa kolo malamu baprofete bamona makambo elenge na ndenge oyo ekomami na nkuku mpo na kolakisa libota nzela na yo batei bateya makasi makambo efongame develope lisusu mpo na kosala lotomo nkolo na ndenge tasatiki mosala na kati na bango mwana nzambe biso ekolongola biso kasi na molimo tokozala nde bupima moni biso ezala koyele koyoka bileli mwana na nzambe yoka biso wana tokobondela yo santu yawe nzambe tata kozwila nguya nyonso oyo azalaki azali mpe ya kozala sengo na se santu yawe nzambe tata kozwila nguya nyonso oyo azalaki azali mpe ya kozala sengo na se santu yawe nzambe tata kozwila nguya nyonso oyo azalaki azali mpe ya kozala sengo na se yokela biso
Sangai Biliki Nayo, Tabu Sangat Nasono Pelaki Sangai, Tabu Zanisa Mela Kubika Nakai, Nasari Kota Romo Kromotipa, yang kita sama Wanayo Pebosu Nayo, Wete yang Pasari Rumah Nangkala, Masa Masuk Naboleng Nakaice, Karena Dipenguri Nakaice, yang Pona Bobotu Nayo Kani Sangai, Pona Malam Nayo, yang Masari Malam Pena Boyeng Gene, Romo Hote yang Masuk Kati Nazera, aku tahu Sabatuna Bopolo Kati Nabibe, aku laksa Sabatuna Bopolo Zera Naye, Zera Nyosona Yawe Zera Boboto Pesoro, Tari Kobanga Yawe, aku mau saya kutile Kopor, Masa Molimo Nena Biloko Malam, Bana Naye Bako Sambola Mokili, bisa penga mabela ngai noso, Taraba ina ngai po bayi mingi, mingi badali ko ina ngana yawu mabela mingi pesa, Batera Molimo Nanga Bebiki Sangai, Sika ete Oya Saraki Asalipe Ako Saraseko na Seko, Santo, 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 Yawe Nzambe Tatamu Junangu ya Nyoso Oya Saraki Asalipe Ako Saraseko na Seko, Nzambe Biki Sanga na Kombo na yo, Loki Sanga na Nguya na yo.
Alléluia. Est-ce que mon amour va pas la caillard? Vaya kusitamide kuna hii. Maana naenda kwa sababu ya samokili. Libota na mosana kuzana sengo, ndako neza na mosoro pena bido. Wenge bene kuume la seku. Moto bana kwa sababu mpya kunefisa. Aotamu sama kama na pesa ndako wenge bene. Solo pesa yako tena manate. Wenge bene kansa malobiko na lobiko. Yako banga sango mabete. Mote bana zali nguye koteli kana ipana yao. Mote bana kitsami akobange na hotel. Imerekeze kwa na bayina ye. Yaka bona pesa pana mabola. Wenge bene la se con la se. No como le vamos a hablar como ve, no trata como le vamos a poner canquere. Ako musa ke sike kwa kamie. Eta kote sika moko na bana na mikonzi. Obe bana na mikonzi na bato na ye. Ako fansa mosi e komba na ndako na ye. Be ako salisa ye mama na ako setwa na bana na ye. Hallelujah. Santo santo santo. Yahweh Nzambe tata Ojinangu ya nyoso ya salaki ya salipe ya kuzase kuna se. Santo santo santo. Yahweh Nzambe tata mojinangu ya nyoso ya salaki ya salipe ya kuzase kuna se. Yahweh azali mobateli na ngai. Na akozanga eloko te. Azali kopemisa nga matiti mobeshi. Azali kopetana pana mana kimia. Azali kopikisa molimo na ngai. Azali kotambulisa nga nzela boyenge bene. Na tia na kombo na ye. Ata na tambo na libulu na molina kufa na kobanga mabete. Nzambe ozali na ngai longo. Pango nzetero makasi zali kobodisa ngai. Otandi mesa liboso na ngai na miso na bayi na ngai. Les serviteurs de Dieu devant. Et Dieu l'a appelé. Et pour servir son Dieu et marcher par la volonté de Dieu. Et il était dirigé par le Seigneur. De même pour l'apôtre Bolia. Et Dieu l'a appelé. Il lui disait par l'esprit comment conduire ses enfants, d'arrêter le mal pour faire le bien, de renier le monde, car cela vous donnera. Abraham a conduit. Abraham aussi
a vendu l'âme. Et chacun qui est de notre côté, ça dit mission en colo. Et cela n'a rien changé car c'est une mission qui est donnée par le Seigneur. De même pour nous aujourd'hui à travers l'apôtre Moïse. Que personne ne soit tourmenté. Soyez dans la paix. Et après l'apôtre Moïse. Et comme Jésus siégé par les apôtres. Et le jour qui viendra, le Fils de l'homme mourra. Et après 3 jours, il vous enverra le consolateur qui est le Saint-Esprit. Vos enfants auront des songes. Vous parlerez de nouvelles langues. De même pour l'apôtre Bolia qui a élevé ses serviteurs afin qu'ils puissent annoncer la bonne nouvelle afin que vous ne soyez pas égarés. Et longtemps que vous serez en vie, le Saint-Esprit que vous avez reçu puisse vous guider à travers les prières et votre foi. Ne soyez pas tristes, mais plutôt dans la joie. Essuyez vos larmes, car il est au royaume des cieux. Nous pleurons charnellement car la terre est morte. Et Jésus aussi est venu intervenir. De même, la famille biologique sont en train de pleurer. Et vous êtes venus les assister. Vous qui pleurez, venez assister la famille biologique. Ne soyez pas indifférents. Jésus est présent. Car son élu est parti. Mais après lui, il y a des serviteurs de Dieu à qui il a annoncé la bonne nouvelle afin de veiller sur vos âmes. Dieu à travers ses serviteurs et mettez-la en pratique car c'est la parole qui vous a façonné. Mais soyez dans la foi. Ne vous égarez pas afin que le dernier jour vous puissiez accéder au royaume des cieux. Amen. Amen. Et vous avez entendu un peu la soirée d'aujourd'hui sera guidée par des chants. Tout à chacun pourra chanter, glorifier son Seigneur pour sa volonté. Il y a nos mamans à la cuisine. Il y a de quoi manger, des beignets, quelques collations. Par cela, on suivra la prédication. Après prédication, et nous allons tous nous asseoir pour glorifier notre Seigneur et qui accomplit sa volonté. Et Dieu accomplit sa volonté à travers les hommes et non l'inverse. Et telle est sa décision. Ne vous posez pas la question pourquoi cela est-il arrivé. Il devait plutôt me prendre moi et laisser l'apôtre Bolia ou un autre serviteur de Dieu. Tu n'es pas Dieu. Et Dieu ne fait que sa volonté. Soyez apaisés. Que le Seigneur bénisse tout à chacun qui viennent de différents endroits à travers ce temps. Et vous êtes venus par l'appel qui vous est donné à travers le prophète pour partager cette tristesse. Ce n'est pas seulement l'argent ou seulement la nourriture, mais la présence vaut mieux plus que l'argent. Que le Seigneur vous bénisse. Frères et sœurs, les plus jeunes ainsi que les sœurs, que
Dieu qui sont venus, que le Seigneur puisse vous bénir. Cela veut dire qu'ils n'entendent que la voix du Seigneur. Nous ne faisons qu'un à travers la mobilisation. Le Seigneur a montré une grande maison blanche. Il y avait une personne qui sillonnait dans toute la maison, mais il ne sortait pas. Que le cœur de tout à chacun soit rempli à travers la puissance du Saint-Esprit. Et mettez Dieu dans vos cœurs. Et le Seigneur avait montré que l'apôtre fondateur montait au ciel. Il tenait une Bible ainsi qu'une épée. Et il y a un serviteur de Dieu qui a récupéré cela. Et il disait, je suis parti sans rien, mais je vous laisse ma parole, qui est la Bible, et ainsi que l'épée pour neutraliser lui Satan. Demain, samedi, nous reviendrons ici. Et pour faire la même chose, ici nous avons pris un peu de retard. Et pour l'installation. Mais demain nous serons déjà ici. Préparez votre temps pour être là de bonne heure. Mais pour pleurer notre papa, pleurons dans la paix et dans la joie. Et que vos cœurs soient apaisés. Montez au nom de Jésus.
na biso apôtre Bolia ngai disciple Makiese lelo soko nakomi mowumbu ya Nzambe na kati na yetonga ya mwana Nzambe epemaki banda na ndimelaki na kati ya liloba ngai nasali banda na ndimela na kati ya liloba nasali déjà 20 ans epemaki banda nazali na Congo Kinshasa l'air na ye awa ndenge molimo epemaki ke un jour okokoma mowumbu wa Nzambe pe ozali wana ozali likabo kosakola epemaki kati na bawumbu wa Nzambe donc na ndenge pe nakomi awa na kati ya namboko ya France siko tozali na France tozali na Paris tozala matanga ya mowumbu wa Nzambe ya liboso tozolela ye donc tozana kati ya nini tozosala mikate ya matanga tozana kati ya cuisine bino moko bozomona ndenge tozolamba tozana kati ya cuisine en tout cas eza mawa mingi ndenge tobungisi papa na biso liboso en tout cas ndenge tobungisi ye boye epesi biso mawa biso nyonso tozolela na bino elongo en tout cas ezopesa pasi donc témoignage na ngai liboso naza nango ndenge molimo epemaki kati na bawumbu wa Nzambe lere na ndimelaki liboso ke un jour nakokoma mowumbu wa Nzambe lelo mpe nakomi na kati ya mboka France nakomi mpe disciple naza disciple ya nkolo me toyo kosangana na bandeko mosusu na bandimi na bakambi me nga nazali kote oyo nazali na service ya protocole mpe naza na kati ya cuisine yango wana tozokosala mikate mpona koservir bato me toza na mawa na motema na ndenge tobungisi papa na biso ya liboso na kati ya libota donc mawa eza mingi na motema yango wana napesi bino mbote bino nyonso na kati ya Congo ezala na kati ya bapays nyonso oyo bakotala bilili oyo napesi bino mbote tolela mokambi na biso na ndenge moko ya kimia nakanisi bozoyoka banzembo ndenge ezoyenga na ngomba ya Golgota oloyokela biso mawa
www.potonapoto